yango naza koloba neti ya bakonza mboka bakoka soki kolima ke bungi vraiment tofutaka ebele bakotisaka biso na baleta yango ezalaki no na niveau na biso kutu te tobelemi kutu te bakoti biso difficulté moko eza kaka trop de bureau na nzela complication epai ya bato oyo batie na nzela donc nde oyo baza koboma mosala ya ki armateur mosala ya navigation ezokufa trop de bureau et trop de complication alors bakonza mboka batela biso likambo wana mais lokwa mbisa formone ezowuta musiki ezowuta matadi batiango formone ekosa ba 1 mois ba 3 mois 4 mois leko ya na mbisi wana kutomusono kalingeli bano le bana bazala santé te or moko na libonga yengana tozana rebel moko azo déranger biso makasi donc moi te to mata atambolaka bien arme bien beli revolver. Mbote balandi ya DKS net, c'est bien moi votre humble serviteur, le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1, Boma Matadi Mwanda. Toloba, c'est votre magazine, magazine ekota kananda ko ya bakonzi, magazine ememela la population likambo etali conscience. Et le loto kitaki bongo na commune ya Ntsele toye na libongo ya Kinkole, toye ba ndenge nini makambo pe e balukaka kuna na libongo ya Kinkole. Toye ba pe ba voyage sala maka ndenge nini, toye ba pe ndenge makambo ngo awa elekelaka et tozana mwana mboka Enoch Mfinda. Donc quant à moi le Goliath de la presse congolaise, suivez cette transition et on se retrouve tout juste après. Chef okopesa biso kombo na yo? Kombo na nga Désir, mais ils en sont Achille. Achille, ouais, donc biso pe bandeko na yo biso magazine Toloba toye vraiment kotala bino toye ba ndenge nini makambo koto vraiment et lekelaka nalika na yeba bamboka nini vraiment bokendaka. Uti na province ya Mai-Ndombe. Bouti na province ya Mai-Ndombe. Siko ndenge boza awa na libongo kolongwa na bino boke na bamboka nini? Tozonga na fleuve tokoti rivière Kasai, tozi rivière Mfimi, ba misusu bake Lukeni, biso toke précisément na Nyoki en face Isaka. Et voilà, donc siko toli to ba malam vraiment ndenge botambola ki botamboli ndenge nini? Botambola biso totamboli bien. Tosali 3 jours tokomi na ki. Bokuta na koko sote na nzela. Nzela tokuta na koko so penza makasi te mwa mupepe muke et puis mwa mbula kaka mbala moko kaka. Parce que na nzela pende botambola ka eza na batu batele misaka bino na nzela ya mai eza pe na batu ba compliquera bino na nzela ya mai. Bon na nzela mai tozo tambola bien sauf difficulté tozalaka nango makasi eza mwa mabanga bazelu voilà bilo ezo bangisa biso mine ebale mais sinon soki okwei na mai totambola na biso pe kitoko. Nini osenga na bakonzi ya mboka? Bakonzi ya mboka vraiment batala ebale malamu na baplace ya bazelu batia biso bilembo ya malamu, place ya mabanga pe batia biso bilembo ya malamu, navigation ezala bien et puis eloko mosusu tozolinga mpenza leta ta alisu mingi ata ape nani baservice ya leta na mai tozo parcourir barisque mais baservice ya leta mpe miso eleki bazosiba biso ebele remarque mo makasi na koloba. Donc voilà, donc remarque ya moi makasi onde kwa mona ezali yango wana bambote mibale misatu na bato balandi na DKS. Merci beaucoup na sepeli naza pena mo ba famille awa leki nanga Gelo Botebe Kazali grande sœur Sylvie Bolongo azali na pesi bango bambote belé na nièce nanga pe Sarah na pesi bango bambote belé. Tomoni pe papa mbote na yo? Mbote na sepeli minandi boyo kotala biso bonga na sepeli. Tolingi toloba bato balobaka nzela mai ezalaka na mbongo yebisa na bato bazolanda biso mbongo ya nzela mai ezalaka ndenge nini? Ezalaka pasi kaka. Ezalaka pasi te bato balobaka ke nzela mai eza na mbongo. Ezalaka pasi mpona koluka. Nzela mai eza na mbongo te? Eza na mbongo te. Bato balobaka eza na mbongo ebele soko koti osombi biloko na talo ya se ntango koya okomona osimba mbongo ebele vraiment nde bato balobaka. Nzela mai eza na mbongo na sens wana ba periode. Soki osombi biloko okutani na periode ya bien etekama bien na Kisasa nde ozwi mbongo. Mais soki okutani na periode ya mabe neti periode oyo toza sika eza faux periode, eza fausse periode mpo fufu ezotekama mabe makasi po produit na biso mbongo eza fufu.
donc toteki yango mabe mpo tosomba biloko tookoka lisusu te. Merci beaucoup. Mama nini okoki obakisa na oyo ndeko auti koyebisa biso? Yesa biso pasi mpona transport kobanda kuna na mboka te awa tozofuta ebele soki oteki mabe okozwa eloko te. Nini osenga na bakonzi ya mboka? Batia berbe nde eleki koboma biso makasi tofuti na transport ya balinye toyo kofuta lisu baberbe tozonga mboka maboko pamba yango ya tosepe bakonzi ya mboka barenforce biso likambo ya berbe. Bambote mibale misato na bato oyeba na bango? Napesi mbote pe na bana na biso baza na Masina Belinda na baleki na yo. Merci beaucoup. Et voilà, donc tozoko bakaka tokutana na bandeko to solola ndenge kaka ezalaka. Mbote ndeko. Mbote papa journaliste. Ndeko ko pesa biso kombo na otala kamera na biso. Oui, kombo na ngai Bobem Polo. Bobem Polo tomoni awa na kati ya libongo oza mosombi, oza moteki, toza nani? Non, naza voyager na yaki oteka biloko to yaki na armate nga naza gérant na ye. Nde tota Mai Ndombe. Nini nzela botamboli kuna ya Mai Ndombe? Nzela na Mai Ndombe to yaki na biso très bien. Mitere ezalaki nango bien. Difficulté moko eza kaka trop de bureau na nzela, complication et pas ya bato oyo batie na nzela donc nde oyo baza koboma mosala ya ki armateur. Mosala navigation ezokufa trop de bureau et trop de complication. Alors bakonza mboka batela biso likambo wana. Nini aussi bosali ndenge ozoloba ba bureau eleki ebele tant que lokola ba voyageur bato bokendaka boyokani mpe bopesa likanisi pour que bo faire face na situation yango bozokutana nango? Bon, makambo wana mingi topesa souvent ba député boyoka baka tozokutana nango na nzela ya mai mpona bato oyo l'état te mpona kolandela makambo ya navigation mais tozwaka solution te donc trop de bureau donc complication moko impossible babiro kuta ezomérite te esala na mai mais batie bango wana kaka mpona kotungisa bato donc soki eza te moye bolongwa te bokobete 2 à 3 jours bamisusu bazoya na bamakemba baproduit oyo ekosala 5 jours te mais baofrene bino ti à tel point ke boyo tombe na échec. Biloko mpe bebaka na nzela? Biloko ebebaka ebele une fois ke bafrene bino temps molai produit neti makemba bambisi ya mai au fur et à mesure ya kozwa moi nde ezobeba ezokufa ezopola. Nini obosalaka siko biloko outi nango mosika obimisi mpe mbongo mais biloko yango olozwa mbongo nango ozwi yango te ebebi kaka na nzela boye? Ntango biloko oyaki nango mpo ozwa mbongo ebebi donc ekomi nango kaka kobwaka yango kaka zamba. Il faut bwaka yango ozooblige ya kobwaka parce que nani akolinga kosomba oyo ebebi moto aza te donc tozonyokwama. Nini osenga na bakonzi ya mboka? Bakonzi ya mboka batalela biso kaka likambo wana mpona bato batie na nzela mpona kosuivre makambo ya navigation donc batalela biso mpona bango bazonyokola biso makasi biso bato ya mai. Bambote na mibale misato opesa na banani? Napesi mbote ebele na petit frère na ngai Tomi Ipan nazongisi lisu mbote ebele na petit na ngai Belfabe lobi nake kosukisa na petit na ngai Rolin Duita na Mumbele. Merci beaucoup. Ok. Et voilà, donc tozoko bakaka awa na kati ya libongo ya Kinkole tomoni pe ndeko na biso azo kanga bakoli tokoki osola pe na ye. Mbote ndeko. Mbote papa. Ndeko ko pesa biso kombo na yo? Kombo na Janvier. Janvier tomoni ozo kanga bakoli tolingi toyeba bakoli ozoke na mboka nini? Bakoli ozoke na mboka Bokoro. Na Bokoro eza na province nini? Eza na province ya Mai Ndombe. Na province ya Mai Ndombe. Siko yebisa biso tomoni ozokanga bakoli eza bakoli na yo moko to eza bakoli ya mutu ndezoka? Bakoli ya benje mindele na biso ba Congolais ba indien baza na Congo yango to mimango na Bokoro po baza magasin na bango kuna. Donc yo sala na indien? Te tosaka benje te tosaka na balnyaka bénédiction yango biso to ba équipage ya bénédiction to kinena yango. Alors ndenge siko osala musala na o réalité zala ndeni est-ce que li foot zala ya malamu to zora li foot penda yo? Zora li foot ya malamu tozoka 10% na kati soki za 200,000 tozwa 10% na biso na kati 10% na biso nde tobénéficiaka na kati ya biloko nde tomemelaka bango kuna na mboka. Oka ozokanga babiloko boyeke koli moko ebungi nini oyo koki koexplike bakonzi na yo na likambo? Vraiment soki ebungi bafacturaka biso trop cher yango togardaka yango mpo totiango bascote bongo. Nini okoyebisa na bakonzi ya mboka na réalité oyo mpo okutanaka nango ntango mosusu eloko moko ebungi ezalaki na talo ya moke mais yo il faut futa mbongo ebele? Yango naza koloba neti ya bakonzi ya mboka bakoka soki koli moko ebungi vraiment tofutaka ebele bakotisaka biso na baleta yango ezalaki no na niveau na biso kutu te tobelemi kutu te bakoti biso tosufaka makasi yango bakozwa ata le mosu ata 2 mois na kati ya boloko ofani na oko mpona babiloko na bango oyo
yango togardaka yango na ndenge wana mpo soki kolimo ke bungi noki te bakotisa biso na kati ya boloko ata 2 mois 3 mois tozaka na kati ya boloko ndenge okozalaka na kati ya boloko eske bamemelaka yo eloko ya kolia elamba ya kolata basungaka mpe bana na yo ntango mosusu otiki na ndako liaka te tomelaka mai te eloko moko te souffrance na souffrance babetoka bafimbu bambata oyo policier aya beti oyo eloko kabongo kaka biloko olia te pendant 2 jours 3 jours ofandi noka bongo be 2 mois moma ofandi kaka bongo ti obandi kotela suki na kati ya prison bambote na mibale misato na bato balandi yo merci na sepeli mingi kopesa mbote na bandeko na ngai nyonso bafandi awa bengaki bandakala to eza na kombo mosusu babenga yango bandakala eza mbisi awa eza 2 choses lokola oyo ndeko ozwila biso ndenge mama azotalisa biso bambisi mosombo pusana bolimbisi ndeko pusana oyo mosombo oyo mbongo oyo ndakala yo tuningo yango siko anazaka na 3 sortes ya mbisi po biso za experience ya mbisi okotuna ngata mbisi ata 100 ata 300 na opeso mbisi na kombo na moko na boso pe tosisi awa nazolakisa kuna mpasi nazokakola mbisi nyonso yo kotuna nga na olakisa yo kombo na bambisi siko tomoni yango vraiment mike makasi eza mabe te kokanga mbisi ya moke boye epi kobimisa na mokili mpo bato basomba mpe balia olobi bien oyo eza mike te bango basukaka kaka boye lokola oyo nini likoko asukaka boye mbongo oyo ayaka monene ete asukaka boye oyo mpe lokola yo lobaki ndakala asukaka kaka boye mpo namona bapeshere mingi so baye bazwi mbisi ya mike balingaka koya nango mpenza te babwakaka mpo ebota poso tolandi kaka ke tozoteka no ya mike wana na nini profiki mbisi ekosila na ebale me namona bapeshere balingaka te oyo baye nango mpo oyo esukaka kaka boye mpe esukaka kaka boye esukaka mbisi ya mai baloba ezalaka na vitamine yo lokola moteki oumeli mpe na mombongo yango explike biso nanu réalité ya ntina vraiment ya mbisi ya mai na nzoto ya moto eza nini nzoto ya moto ezali nécessaire eza na vitamine po ndenge yango eza boye ewuti direct na mai otie yango kosombela bana ata mwa mbiso nde totie boye 1000 francs misu ba 5 so kosombela bana ozwi matembelo otieli bana baolia bien mais lokola mbisi ya formone ezowuta mosika ezowuta matadi batie yango formone ekosa ba 1 mois ba 3 mois 4 mois leko ya na mbisi wana to mosono okalingeli bana olie bana bazala na santé te po eza kaka mosika mposo na nalakisa bana na ngai na pasika bazala na santé oyo aza mwasi aleki na ngai tala santé neza tala bana na biso biso oliaka mbisi ya mai bosiko so nabengeli yo mwana mosusu azotambola na santé ya bana na ngai na santé na bango ekoka te mpo moko baliaka to mosusu nga bana nga baliaka nango ka mbisi ya mai nakope kolakisa place bapeshere bazokakola mbisi mosusu eza kuna ya ngai kaka me nalongoli nano oyo mpo eza moke ekende mpo ndenge eza ya kokufa boye mpo esila osombi yango tomoni ndenge osombi kasi oye kotia na mesa mbisi yango etekami te elali osalaka ndenge nini sikoyo elalaka te moi ndenge eza boye efo na welisa yango ndenge deja sekomi 16h boye so basombi te efo na sorde na otya ba 5 esila mpo soko elali otekeli moto yango lobi mbisi ya mabe ya kopola biso awa toyebani biso tozala bakomite mutu bazala bareunion na bango nyonso biso bapeshe bayebi biso na buku mesa yebi biso nyonso yango tolinga koteka mbisi ya kopola te poso oteki mbisi ya kopola bakokanganga mpo nga naza asia wana naza na bana 8 toki bana nanga basala baklase baotanga bauniversité kaka mombongo ya mbisi nakomi mobange kaka na mombongo ya mbisi oyo nabandi mombongo ya mbisi banda 85 tala ndenge sikoyo nakomi mobange me naosiste kaka estce basouvenir mpe ezali na mosala na yo ezali ebele basouvenir eza ebele eza wana mutu aza na secret ndenge totambolaka bo jamais koobimisa secret nanga nasali bona mombongo ya mbisi te mpo mutu mosusu ovandi nde pembeni alingaka yo te ozomona eka effiance azo solution me na motema alingi te yango tozala basecret na motema na libongo ape bofutaka tike tofutaka tike tofutaka biso tike batike ya salongo ya nini tike ya salongo na ya leta topeka na so ba 200 lokola nga bona koloba vérité nga nafutaka te mpo nga mpe nafutisaka tike naza mosala moko na bango jamais bakoki kofutisanga tike te mpo nga mpe nafutisaka tike siko mvula ya makasi soki ebeti ebale mpe epusanaka estce ozwaka mpe kaka esika ya koteka to opusanaka kote mosusu tozalaka likolo mwa ndenge mai ezoyala toando opusana mosika toke tomatya ti place ekosukisa biso ke mai esuki biso tokoteka pembeni mwa nde ezalaka tozalaka mwa moke mwa nde talikolo mwa ke mai ekomi ebele te ezalaka kuna nde sikoyo banda omema biso moke tozokende ti place oyo mai etelemi place mpe biso totelemi po biso ezalaka kaka fara na bapeshere mpo nasombi nateki nakodeplace mosika na wenzela ya pascal eki basi mpe ya pascal bayaka nde basombi epa na biso baki oteka toloba na mwa moke esi mpe omona moto atioli na mai sifo batiolaka mpo mopeper mo ekozwa bango bristement peshe na bandaki kopeshe
mbonge ye mbala moko akoki koluka luka akoki place ezati mopepe echite bon po tomona na péché bakufa eza rale po bayebi mai na la boîte wana baluki ifalo ko ngabo webe koya na boyepe boye na kana moteur bopesi na ko ya distance ya kuna na kobeta mai tina koya lokwa biso soteka biso to yebi mai na péché bayebi mai po kufa ne bale eza rale na mona te mai yango bato bayekola yango ndenge nini kaka ndenge ozosokola mpe nde ozoyekola mai mbala moko loba papa mai yango bato bayekola yango ndenge nini kaka ndenge ozosokola yambo kende mpe eza koyekola mobimba yango wana mpo lobi okoki outa mpe pene kuna obimi mpe na nange na mai olobi malamu olokola ngabo nazalaki na pauvre mama la biso mwana na ngai ya moke wana akozala 3 ans 9 mois azosukola mwana ebale sukola sisa bwake na mai mwana ya moke wana sukola siko mwana azorespire mai azokanga mai azoyebake batinga mai papa azobwaka nazaka mona kwa mama osala mabe mais jour moko nga mona azokende Brazzaville nakweyaka na mwana ngai ya mai ya mobali wana njoka ndele mama azalaki kobwake na mai dese arespira wana ti baya kozwa biso mwana amelaki mai mwande sikoyo oso tosukwa na bana ebale tobwakaka mwana ata yo nde naza boye nakosala ata 1 semaine 3 semaines nakolakisa maoyebi voilà nakomi nene baye nabi papa omoni siko eza mozindo aletombola siko maboko na yo banda kobeta zwa makolo oyo banda kotia yango boye mpo makolo ekoma te tokobeta mpe tokolongwa kuna ti tozongi awa nakoya mokolo mosusu mpe tovanda olakisa ngai mpe ndenge nini nakoki kobunda mpe na mai sikawa toloba nanu mbisi yango boye mpona kolamba yango okoki okalinga okoki olamba yango mpe ya supu to ezaka na lolenge moko oyo okoki kolamba yango mpo biloko no ezala kitoko makasi bonga boye ngasi nasala bateste naza bateste ebele lokwa na limete epa mama 11 nasala teste ya kosala liboke nayebi pour le monde ndenge ya kolamba mbisi ya mai donc moto akokosanga te nde naoloba bo peut-être nakoleka na télévision ndenge bozalaka kuna soki moto aza na feti alobi aya pa maa bebe na okangelo maboke na yo nakumbeli mbisi nokolia lokola mbisi oyo ndenge eza boye mpo bana balia yango bien osali yango tie na nzungu okati ndembe otie huile otie mwa kibi moke kotia yango mai te ozwi odepose yango na moto etoke esala lokwa mai ebandi okita ale naye kozwa siko mai natie abandi kotokola bato mosusu bayebaka mbisi ya mai te ake kaka alambi yango kala mbisi na mai abeti yango abebisi mabe alobi yo mbisi ya mai eza bien te mais ayebi nde kolamba te tokei papa et voilà donc tozokoba na mabebe azosolola kitoko makasi mabebe limondo opesi pêcheur mbongo alukela yo mbisi abimi mpe na mai azwi mbisi te sukelaka yo ndeni ake mpe na ebale azwi mbisi te na mopanzi nono oza mwa bagarso bate mibale wana kokotala bango wana baa bakiliere nga bakende ebale basali 3 jours singa ekangami na mai bameki moye babimisa singa bazokoka te babimisi moye babimisa te baye koyama bebe tokende kuna singa ekangami naza hotelema osala te funa luka siko mbongo na pia bango basala nini bakende babimisa singa wana so singa ekatani na oluka moye na somba mpo bapeshe mpo nga nazwaka mbisika epala bango est ce que bokabula perte ya nyonso ozosala wana nakokabola perte nete me pole soki aye atekelinga mbisi peut-être napesaki 10 000 atekelinga mbisi ya mwa 13 000 le nateki nazwita mwa likolo ya 10 000 ata nini na retire na 10 000 nango etikali mpo nakosa perte moko na bango te mpo bango so bakende baye so bazindinga na osani na ofuta bango te yango tozala et voilà donc na mabebe vraiment masolo na biso ezokoba malamu mabebe bambote na mibale misato na bato balandi ngai baza ebele okoa semeki na nga vani na matongi komone Fredi azolanda nga na masina mpe bazolanda ngai baolanda nga bazomona nga mpo nabokolaka bana nga kaka na mombongo oyo jamais nakoleka yo nasombi su biere na bandi komela te nabokolaka bana nga na mombongo na fe susi nango so mituni eza tunanga mpo so mpo oluki mbisa minene place na okako nakende kolakisa yo tozokoba na yo tomona mbisi oyo ya minene nsima na yango okobongisela nga mpe koli semeki na okuna alia yango alia mbisi ya mabebe tozokoba na mabebe voilà tomoni nakakoli mbisi oyo eza mokonga
oyo eza ngolo oyo babenga moseka mais biso tobenga yango piki comprendre yango oyo eza mokonga o piki po ani babenga yango mokonga po eza différent ozomona oyo basende eza likolo oyo aza na deux sende bato mosusu bayebaka kolamba yango te po mbiso bosonga na lambi na pesi ole donc osepela yango po eza ya kotambola biso otekaka mbisa opola te eza ya kotambola boye sikoyo ndenge tiami boye na moko eza na combien na moko biso kinkolo totekaka mbisi moins cher te oyo so opesinga ata 7000 na zwi otombola bato bamona malamu 7000 nakozwa oyo ata ba 4000 nakozwa oyo ata 5000 nakozwa mpo ayo eza lokola président apesa biso place tosomba batiela biso place tobombaka mbisi toza na place tozwaka donc papa asali biso eloko moko ya bien moi mpe toteka siko mbisi cher eza tifo toteka moins cher azwa lokumu ne po yeba te ke nga mpe nakende kinkole nazalaka na bapeshere tokoba na mabebe masolo na biso ezoleka malamu ye nde azotambusa biso kote ya batekisi mbisi omoni eza me mongusu aza na poso ya nioka ndenge nini aza na poso ya nioka ndenge nini donc nde basala ye kazaka kwa nguma biso tekaka bapapa avandi oyo bakotilie naosima tokende biso kuna fo filme oyo eza mokonga oyo mongusu totalai kuna tomonai mokonga na ngolo asiko tomoni mokonga na mongusu oza différent banini nango tozomona différence tokoba na mabebe ye nde ayebi sekele ya mbisi ya mai malamu tokoba na biso tokozonga lisusu omoni mokongo mbiso tomonaki ya monene na bayi mokonga sikoyo mokene ye ya ngolo mongusu tomonaki ya monene kuna mokene sikoyo ya ngolo bapapa mpe bauti centreville baosomba mbisi basomba mbisi epa na biso nyonso ezokangama kaka na nzela ya ndobo to mpe na file to eza mpe na lolenge mosusu lokola oyo bazwi yango na file oyo ya ndobo mpe ezalaka oyo lokola boye euti siko na file ya ndobo mpe eyaka na ntongo nini oyo batiaka na ndobo mpo mbisi alia akangama na kati ya ndobo totiaka pambo totiaka mbembe sili totiaka mpe bambisi oyo ya misusu oyo ya mike totiaka nango ekangaka bambisa minene banini mbembe ekangaka banzombo nde totiaka en tout cas sikoyo botie na combien ndenge tomoni mbisi cher te mpo toza na ebale mpo bato mosusu bauta kuna babangaka o mbisi ekikole mbisi eya cher te na bandi kolakisa banda baprix kuna ti nde tokomi awa na ekole mbisi vraimen ya mai ezalaka cher te tokoba na mabebe merci beaucoup mabebe ye nde atalisi biso awa na kinkole mbisi ya mai eza na talo moko ya se mbote ndeko na ngai mbote papa toye na libongo ya kinkole tomoni mbisi ya mai balobi eza na talo ya moke tomoni oyo mpe ozokopere ndeni kope na eleka a na libongo bon kope ya libongo oyo ya kinkole eza nango malamu mais mbongo nde ezomona te na boka baki toza fin du mois loko soki le 6 mais totamboli totekala biso eloko moko te yango na mitunaka eske mbongo yango na mboka bafuti bafonctionnaire to tetala biloko kama ndenge efandi biloko te mamo cher baosomba na bango biloko te toyebi te mbongo yango ezokende na mboka mosusu ya bapaya to mbongo yango tozokomprendre te tosala ndenge na mboka oyo ndeni omonelaka likambo ya kini bopeto awa na kati ya libongo ya kinkole ezalaka te yumu otamboli ta basali te ezali parci parla awa eza nango te propriété awa kini bopeto awa ekombaka nango te kinkole soki balobiki kini bopeto ekombaka awa bakosi ekombaka nango te kini bopeto ekombaka nango te et voilà donc tozokoba vraiment et toza likolo ya balinière toye tokutana na bamama tosolola mpe na bamama mbote mama mbote mama okopesa biso kombo na yo kombo na nga Niclete mama Niclete toyekutana na yo na libongo ya kinkole tomoni yo likolo ya balinière yebisa biso bozosala mobembo to bouti deja na mobembo touti na mobembo boni nzela botamboli totambolaki bien me tokutanaki na bamipepe na nzela bambonge mpe ti nzambe asungi toye kokoma matondo mingi tolingi toyeba na nzela ndenge botambolaka bokutanaka mpe na bamarin bapolisier kokanga bino kobotola bino babiloko estce bokutanaka na bacomplication na banzela
babotolaka mbongo te me balandaka biso na ebali kosenga bambongo na nzela na bakoke baye bakangi basengi bambongo badoa bapesi bon so bopesi bambongo te sukelaka bino boni ifale meka bakanga bakanga karmate ifale meka apesa boni bana bazalaka na sécurité na kati ya balinière bana na biso ya mike est-ce que ndenge yo monaka est-ce que sécurité na bango ezalaka malamu na kati ya balinière awa tozalaka kaka na ndenge wana kaka tozala na likolo basaki na se bamasango bakwanga sécurité ya bie kozala te ka boye kaka ndenge bosalaka mobembo nzela molai ndeko moko mpe akelele eloko ya kolia est-ce que bolingo mpe ezalaka na kati na bino koki opesa ndeko azangi biloko ya kolia opesa bilei ya kolia topesaka moninga azangi mpe osungi eloko moko etungisaka biso ka berbe na nzela basengaka biso mbongo mingi na mushi sika wa botamboli nzela molai mwana asali fièvre na kati ya balinière otali mpe boye kisi ezali te bandeko mpo oza na bango pembeni nkisi ezali te esukelaka bino ndenge nini na kati ya balinière soki tokomi na mboka dispensaire eza tokangaka wana bazwi swe ya mwana apresa tolekani nini okoki kosenga na bakonzi ya mboka bakonzi ya mboka ndenge nini okosenga na bakonzi ya mboka ndenge na mushi bafutisaka bino misolo ebele nini okoki oyebisa na bakonzi ya mboka na ndenge bokutanaka na nkokoso kuna na mushi batindela biso kaka baokazio ya bie baboma baberbe wana mpo biso mpe tokoka kofanda bie bambote na yo opesi na banani napesi na bakonzi nyonso mboka natondi yo botondi merci beaucoup merci. Et voilà, donc tout solana maman na biso alobi bien et alobi pe réalité oyo bakuta na nango toza pe na bandeko na biso mbote na biso mbote na etala bino boni awa ça va nzela botamboli neni nzela totambolaka bien malgré toza loin touti na territoire oshwe malgré ça toza na port moko na libonga yengana toza na rebere moko azodéranger biso makasi donc moi te tomata atambolaka bien arme bien beli revolver dérangement makasi en tout cas bozwa suivi problème wana na kati ya mboka yenga ngai chef de localité na kati ya yenga mboka na nini osenga na bakonzi ya mboka osenga na bakonzi ya mboka nde bakokanga ye bapombola bamikano bakonzi oyo bazosalela kai nini okobakisa lisusu na nyonso outi koloba na biso na ngonga oyo bon mpona kobakisa eza ya mingi ya kobakisa te kasi mpona ngai naomona mwa trakaseri eza mingi biloko tozwaka voyage kote maïtation baokata mpe bambongo ebele kote nani lokola tourisme mpe baokataka mpe ba 2000 francs kai tourisme tozalaka na batango wana naopesa te problème te tomoni badwa ekomi ebele donc motivation ya biloko toteka eza te kozwa mbongo ebele kasi na kalikili mbongo ekomi mokie. Merci beaucoup. Bambote na yo opesi na banani na pesi mbote kana na bakonzi na bapreso en tout cas bazole surtout likambo ya civi ya libonga yenga en tout cas azola bisu civi makasi vraiment makasi o nazolela peza na olelango makasi. Merci beaucoup. Émission na biso bakonzi balandaka yango kaka ndenge olobi ekotisi na ndako ya bakonzi solution ekomona na pona moto azotia yiki kuna na ngambo na bino. Mbote ndeko nanga mbote papa nanga kopesa biso kombo na yo. Je me nomme Jean-Claude Badibanga. Jean-Claude Badibanga, tomoni o likolo ya balinière na biso a na kati ya Kinkole ozoteka maputa boni uta bandaki bandatongo kino tokomi na midi oyo ndenge nini mouvement côté na. J'ai l'impression que c'est la première fois na koma na kabisika depuis na koma kisaso na sala kopo peteme comme moninga na moko intéressé kinga c'est la première fois na koma mais kokoma na explorer terrain na comprendre moi doléance muke pa bandeko mingi ba koti na bango ebelema jusque là nanu ba fongoli bilo na bango ba teka vraiment te mais belé j'ai l'impression que ba fongola bango lobby à partir de l'autre côté na biso donc zéro budget encore lobby ozonga liso ouais na ouais na ndeni na cop non est-ce que bénéfice pèse à la vraiment bon ezaka mo muke na ngolo mo muke kaka marge bénéficiaire mingi ezala ba 5% to landa mena belete osompeli liputa yango batu basepeli na yango te keite etikali na maboko suka na onde bon normalement ce que komi bongo en tant que commerçant na koki kokata ngo morcela ngwa na ba nini
ba maputa moko comme ça na chaya ngo d'une façon à solde et kinangoka parce que ndo teka rapé chose wa crédit pas mutu mo songolo a CPL a def sa yombongo pour matisa pe mombongo na jamais lelo so mutu mo mona ni apesa o misolo pour matisa mombongo na yo mona likamonde ils a problème ils a monde à faire c'est toujours est-il que naza tout ça la sincère et surtout crédible tout ça la sincérité na ba business na biso bouye mutongo akoya net partenaire ngape na koki jamais vraiment ko trahir partenaire to demeurer vraiment en franche collaboration et surtout étroitement honnêtement et puis makambo kenango bien. Il y a encore une réalité au na grand marché boye maputa nengo somba ki lobby o na tongo kutiango 500 000 francs mati et ce que la yondene. Bon par rapport il y a moi ba moi ba décalage wana. Bon ils ont des circonstances. Le col les a kanango bongo. Moi marge bénéficiaire nanga muke wana. Na koko sala gande remise. Et pas nanga comme ça na ko somba o peut-être et mata wana pona na équilibrer moyen nango. Nino ko senga na ba continue biso ya mboka. Non, toujours est-il que tozana pour ça d'abord une standing de vie na mboka Congo. Biso toza ba politicien te malgré tout tangama classe à muke. Mais nous avons normalement le peuple a besoin d'une paix et surtout d'une standing de vie. Mutunyo so a se retrouver na coin na ye. Soka zoteka a se retrouver na ye. Soka zo sala mwa mumbongo a se retrouver na ye. Po azana posete ya koma mo consulter nini wana. Bango baza déjà ba consulter. Nous avons besoin ba améliorer biso ba conditions de vie à bien. Pour Congolais a se retrouver. Tozana tante ya koko ya lususu ko amburiaka o boy na boité. Biso toza pour ba cause mais bango pe baza la pour biso. C'est ça notre. Bambote na opesa na banani. Ba mingi nazo pesa mbote. Na ndeko nanga o intéressant ko oyo baza ko benga na kombo afeli c'est un adepte na église moko songolo pakala Elda na pese bambote mingi y compris camarade nanga moko mutombo Gustave na pese bambote mingi bango de ba intéressant ko po lobby. Merci beaucoup et bonne chance. En tout cas, bonne chance. Merci. Toza akati ya balinière donc tomoni monena balinière ndenge za la kande pe tozo solana bande kona libota to ba vraiment monene ya balinière nango boy ekotaka batu boni na kati pe toye ba vraiment biloko nini oyo eza priorité na kati ya balinière esengeli kokota mbote ndeko. Mbote. Kombo na yo ndeko. Kombo na ngai Blaise Montana. Blaise Montana, papa Blaise tolingi toyeba na kati ya balinière ekotaka batu boni. Bon, na niveau penza so tali miso. Au nombre de personnes, ils ont un montant fixe. Ba musu bo kota 1000 personnes, ils ont poids léger. Ils ont poids de l'autre côté. Yango ana na koyebisa yo ba 1000 personnes, ba 1000 na ndambo batu ba okota. Biloko ni eza na priorité ya okota na kati ya balinière. Bon. Na biloko nde eza produit agriculture. Net ba masango ezokota ba kwanga ya mai makala tozo charger. Boni bosuraka na mbonge ya ebale na kati. Nyonso ezepa nzambe nde azamu osungi na biso. Ata mopepeza nde nini ce qui est la volonté à Nzambe akoboma biso nde akoboma ce qui est za ete tobika na biso koko so ezwami na moteur ne bozoko ba nzela ya mobembe molai esukela raboni ndenge ni na nzela bon mingi toyaka na ba mécanicien ba pièce ya échange de pièces bango ba vandi wana na sima moteur ce qui tozana pan bango nde ba koranger makambo wana pongi pe zwaka mutazo mema bino anzela mobembo soki 16h koki 17h tolali na biso wana balinière ekotele makaka to ezokobokena ekoki otelema pe na kati ya ebale tokeno sema ata na ferme ata na mboka wana bolali wana tolali masolo nini ebetama na kati ya balinière naza pe na posa na yeba lokwa na kuta na bino lelo bozaka bisenga voyage ba mosusu komona mutu mosusu awuti bosobe tozosola masa nde tozokende voyage kuna ozokende osoma nini oyo azoloba na kende osoma moto oyo velo oyo toile
ezaka masolo biso na biso. Sécurité ezalaka ndenge nini na kati ya libongo tolobelango mpe nanu? Sécurité eza boye na kati ya balnéaire armateur aza na bato na ye bakengelaka biso nete tobengi bango baéquipage bango baza mosala sécurité soki pongi ezwi biso tozokende olala na mokili baéquipage nde bazokengela balnéaire mobimba bazotia sécurité na biloko ya bato. Tomoni babalinière ebele eza na basauvetage te ezalaka nini vraiment? Wana ezaka likeleli eza manka ya armateur mpo osoma baboîte de sauvetage ekoka nombre ya bato. Tokomi na suka ya magazine na biso toloba magazine ekotaka na ndako ya bakonzi magazine ememelaka population likambo etali conscience inapesi merci na mwana mboka Enoch Ifinda azalaki na nsima ya bilili et je dis un grand merci donc na bavoyageur nyonso tosolaki na bango. Merci na bakonzi nyonso ya service ya ANR mwana mboka Enoch Ifinda et sans oublier Aristote. Quant à moi le Goliath de la presse congolaise, route numéro 1 Boma Matadi Mwanda, je vous dis bye. Dega Snet ngai na yembela o Dega Snet ngai na yembela o yo Dega Snet ngai na yembela o yo balobi chaîne kotala yango Dega Snet to s'abonner awa massivement bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo awa makambe vandia tala o sepela aux éducation au vanda aux amayele cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa lisu na ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DK Snet. Donc on a kata ok s'abonner yo mekuisa inki mekuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba film moi c'est pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga kangena mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beto tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso ngeninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yo zawapi pongana za na kati bokoto na kati ya DKS mama na bord tobenga ba voisin tobenga banendeko ba s'abonner po biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a po ani makambuza yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga komo na vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet.